Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bon, identité na ye. Tu es baké à pasteur, mais du moins, monde à côté nango, et ça programme Oyo à côté nango, et ça programme ya à côté nango. Denge, au moins de fois, des fois Azaki na ba contrat, mais na ba pouvoir Oyo za utambusaye, pour avoir ne couvre na étranger. Et ça qui déjà prévu et ça l'a ndengwana. Naïe boye, naïe ponako, avertir, yé. Na ekundama pour badi mususu basa elangote parce que yende mutasaki na contrat et biloko wana. Ah donc ça on neutralisait déjà pouvoir ya biloko wana. Ah baba wana nyoso ba chenette déjà ils ont neutralisé et ça sur la rôle té ko ça. Na place on a y a commis parce que yangote ils ont recommandé foyer à salle. Nini za recommandé à ça barambo ya zo sala o. Oh ya zo sala ils ont recommandé à salle yango. Parce que science nde ya zo sala ngo cheme o ya za kinango a commis na cheme mususu. Ba catch nini ngando bunda wana. Yipo ane ko ba kisamo wa. Bon lokola za ki déjà moko na kati ya ndaku pouvoir les gens qui ont gâté, oyo, tout ça qui est para yo. Wawa. Bakati na bango, bali na bango le susu. Ni les akata kita ça. Yé akati na route, asa mais paramètre ya commune ngo et ça paramètre o yé faut attendre na ngote. Déjà et ça neutre. Bon esprit na yé. Esprit na yé ça garder quelque part. Ah, ça na monde astral, ti de na yé oyo awosa la kuna go sila. Décima article libre mais déjà à ça. Mutra sana mission oyo ba pesa yi. Si yo ba pesa mususu. Yo comme ça la mususu. Déjà obungi parce que kuna ba lo bano ndeni mission de pesa ki yo zo sala ngote yo comme na mission mususu. Pouvoir na ngai na botama nango pe yaki ko se manifester. Salaire du péché c'est la mort. Bien la beauté au lali, nga la beauté na za au lamuka, na osala ba conjuration nga, na osala ba oraison nga, na osala ba pratique nga. Lokola nga sula kanga li fele ta premier. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozale belé boko l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo c'est chez Bissou Télévision, boy malam na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino Brad Bumba, bo mesan ko benga mingi les mathématiques de la presse. Un réel plaisir de savoir vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde hein. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de donner sur notre chaîne chez Bissou Télévision. Voilà, merci comme ça ma maman Amina Kanunga Labile ainsi que à cette dame non pas parce qu'elle a l'argent mais elle a l'amour des gens. Maman Emily Maïnga, c'est la Fondation Fida. Merci à toi. Merci à maman Michael hein, depuis Paris. Ah, donc, bon courage à toi. Merci maman, je t'aime beaucoup. Voilà, merci comme ça. La Louve Noire, c'est la Boula, la femme du chef. Merci à toi. Et puis voilà, à toute l'équipe de chez Bissou Télévision, déjà plus de 136 000 abonnés. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, allez dans cette écran en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur notre chaîne chez Bissou Télévision. Aujourd'hui, je vous dis en tout cas, restez connectés sur notre chaîne. Il y aura à boire et à manger. Comme journaliste, on a eu à faire nos investigations. Toluki. C'est vrai. Ces grands hommes refusaient cette émission parce qu'il n'est pas de nous ici, de Kinshasa. Et puis je salue Bissonio Soya qui est en République démocratique du Congo. Topesimo, Bambo Tebele, Ozana na Bunia, Ozana Isiro, Ozana Owele, Ozana Bawele, Ozana Katanga, Ozana Kasai, partout. Merci pour la confiance et la fidélité. Boza Pena Poto, Boza Bele, Bolandara Bissokuna, Bozana Canada, Chypre, Londres. Le lot, je vous dis, il y aura à boire et à manger avec ces grands hommes d'Ozana. C'est les Maître Paul. Maître Paul, en tout cas, c'est pour la première fois à l'Ekana TV à Loba. C'est l'un de maîtres spirituels et puis je dirais qui connaissent souvent le pouvoir ancestral. Il n'est pas un homme de médias, si on peut le dire comme ça. Vraiment, les médias, lui c'est plus le travail. Alors,
moi je lui ai supplié, l'enseigné pardon parce qu'il est une personne qui ne parle pas trop, voilà. Je lui ai vraiment supplié de passer cette émission parce que ça n'est de trop. Alors, Papa Paul va un peu nous parler, mais au moins il a 2 noms. Mais bon, l'autre nom là, on cache. Tout là, Maître Paul a fait son beauté. Mbote na yo, mbote balanyoso balanda biso na ngoyo. Nde basi occasion ya na biso partout bazali, apesi ba mbote belé. Maître Paul, yo pe baba ke belé le roi de fait de faux. Le général n'a là ta 4 bagues baba ke belé bon, justement, ils ont bien question les agito comme ils ont pouvoir na so tambula nango parce que pour na ko kotana na musindo te mais ba pouvoir oyo parce que ngai na botama na mystérieux. Donc dès le bas âge na comment déjà ko sala moi bilo moko oyo isa ko attirer batu on dirait na ça qui inspiré mais du moins tant on a poussa na ko so pouvoir oyo ça tambisa ngai tile na pe so pouvoir na ngai na botama nango pe yaki ko se manifester mengo kimbango donc dès ka balbaka no les albinos baza ba mystérieux ngai na ça parmi ba mystérieux parce que na botama na pouvoir tina sana basage na usala makambo minene ba albinos bazara ba pouvoir justement nga tina sana mwana mukene usala déjà makambo minene ba te bazo flatter ba ndoke ba ndundu ba ndoki to ça ba ndoki te mais bozami pouvoir oyo na bozaka shwana oyo mo ouais na remakango na yokango pe belé mais ça pouvoir oyo yangai ya ona sala nango ti ndenge pe na yokozwa ba charge o na zotambula nango donc charge na zango isa makasi bongo je sais que général des fois oyepe la tena ba pouvoir kolata boye en tant que spirituel comment on appelle général des fois ko kufa libanda ya mboka en tant que spirituel ezana moi effet bon ndenge omona de fois ndele fois azaki na ba contrat pe na ba pouvoir o eza otambwisa ye po akende okufa na étranger et ezalaki déjà prévu ezala ndenge wana ndenge esami ndenge wana yango monike pouvoir oyo ngai naza nango oyo bapesa ngai donc lelo te me bapesa nga depuis kala nde bayeko nde nakomi siko motu natambola mpona koyeba kozwa baoyo bakoresilie bacontrat na baoyo bazorenouveler bacontrat alo ndenge ye akufi ngai ro na kosala déjà na neutralisaki babaka na bashaite oyo aza kosala mpo pouvoir wana ekundama mpo bato mosusu basalela yango te parce que ye nde moto azalaki na contrat ya biloko wana donc déjà wana on neutralisait déjà pouvoir ya biloko wana babaka wana nyonso bashaite déjà eza neutralisé eza suna rôle te ekosala donc ata famille ezwi esimbi ata bazwi yango elo moko eza parce qu'à un moment toyokaki ke bayiba biloko wana banaomonana su te justement ebungaki et tout par après ndeyaki komonana c'est ça pour ba contrat oyo signaki omoni mona renouveler boye na bakisa boye et puis nde na ye mingi message pe eza moi ebele mais na yebi ke ngonga tamsu ekotrahir biso parce que je sais que le temps est patient tokolobela nyonso na mais maître Paul tolobela subongo komba maître ogarda komba Paul pona nini tolobela na yo bon komba Paul wana eza bible eza ki bo chrétien komba Paul eza mi ya ba chrétien mais na kati ya christianisme baza ba mystère makasi donc toloba ba mystérieux baza ebele na kati ya christianisme baza ebele amoni bakomba Paul ezali bakomba ba Philippe bakomba ba Jean ezali mais quelque part omona pe mutu mosusu aza komba omona bazobenga ye non prenons exemple mort ngai mettre Lucifer ngai mettre les sorciers ngai mettre Satan de juste bakomba wana eza mpona intimider bato tant yoki kombo wana rien que kombo wana ebangisi yo mais ezaka kombo mais okomona Paul kaka anga komona Paul donc kombo ezango na mais est-ce que oyebaka pe mwimba Texas bozaka na communauté wana mwimba nayebaka ye bando sola pe vraiment toza kosola na ye malgré nazalaki un peu rare donc naloba kutu rare même na Kinshasa mais toza kosola kaka par mais est-ce que na ba télépathie toza kosola na ye mingi
télépathie na ba téléphone te mais télépathie ah partie ya télépathie nde toza kosala mini bacontact ah yo zobangisa bato po apesa baprincipe nde nini azotambola ndeni makambo ezoleka bakati nini nga nde obunda wana ye mpe wana ekobakisa mwa babio bon lokola azalaki déjà moko na kati ya ndako pouvoir eza kozanga te oyo toza kotindika epa na yo wawa voilà eza kozanga te voilà sikoyo ndenge bazo rapatrie nzoto ya de général def de fao ti ya ti nyonso dans na Cameroun eloko etikali te eloko etikali te ata bayiba mwa ngenge oyo bazomonaka bamonika accord bamonika boye mais nyonso oyo ye aza kosala nango déjà eza neutralisé bongo esprit na ye esprit na ye eza gardé quelque part eza na monde astral ti deli na ye oyo akosalela kuna ekosila nde nsima atikali libre mais déjà aza ya kufa. Voilà, on va plus parler de l'actualité et puis on va parler de vous. Tout Mbappé, moi Moukié, Makamnino Salaka et tout. Mais avant de parler de ça, maître, tu comme une souka. Dès la bas qui émission, il y aura à boire et à manger. Si tu bengio pour aux ana connaissance et Marambo to lo balelo. Maître Marambo comment les kaibele. Est-ce que effet ya kobimisa mutakala biso to fana ba téléphone la biso to zui mutakala mutu moto yeba ki célèbre tout na téléphone au sextape au ba publier mutakala na est-ce que ezakana ba fait moko bona bato ba otala biloko wana sur le plan spirituel et tout net inde kona biso peniel wana moi c'est am de ko ya papa Mike de ba vidéo ne bimaki et tout nenga zakana pasteur Denis Les est-ce que mutakala wana nan to bana na mutakala ezana fait moko bona biso to otala ngo est-ce que ça hasard eza erreur ya publication to ezelo mo ko jouer wana. Non, eza erreur te, eza pe hasard te, mais eza tout un mystère. Tant déjà bazo exposé yango, eza déjà na lien oyo esele kosala. Parce que tango mutu ndoki alokaka, mona bakangi ndoki azani. Po ani nazalaka ni. Tango azani yango pesa ye contact place ya zoke. Parce que eza mais te ko belango eza ba voyage moko astral yo longo apoke na poto okene na boete tango za sorcier okene ndenge lo sa bilamba te bozabolo ba mona ndo mo bakanga iboyeme surtout ozani oza bilamba te alors ndenge kozala kolakisa ba l'iniquité wana déjà eza na ba pratique mo ya makasi o esengaka muto akoma na ba niveau wana très bien. Alors, donc, ils ont un hasard. Ils ont un hasard. Mais, pasteur Denis Les wana azala mona mwasi wana yo yebaki mutu wana oyebi makambo biso tolobo oyebi pasteur Denis Les tala makambo ekomolela est-ce que pasteur Denis Les azaka pasteur aza vrai pasteur mais quand on fait de la biso muki wana po to le cannabis. Bon, merci pour la question tuningai en tant que programme nyonso nde eza kosalema bon identité na ye toyebaki aza pasteur mais du moins monde oyo akoti nango eza programme oyo ye akoti nango eza programme ye akokota nango te parce que ntango azokota nango yamoni mingi nde na ye nde na ye boye na ye mpona ko avertir ye ndenge azokenda baparametre wana danger ezali pe ba sanction ezali soki azo continuer soki akozala makanisi ya kolongwa na place wana ye akomi parce que yango te eza recommandé fo ye asala nini eza recommandé te asala makambo oyo azosala oyo ye azosala eza recommandé te asala yango parce que science nde azosala yango chemin oyo ye azalaki nango akomi na chemin mosusu alo tango eperdema ekoti yango ya koluka ke liwa eyaka pe ba punition grave eyaka yango moni c'est que pasteur Denis Les azaki moko ya bakote na bino po tango soloba biloko moko bongo parce que ndenge na soloba ye aza moko na ngambo na biso et puis aza ye moko te ba pasteur baza ebele bato bosala na politique ba musicien dans domaine yoso toza na bango mais mwana tanga bakomo na bango eza exact
juste yango moni message na ye nango oyo nazwi à partir ya monde astral ndako badirige ngai mpona ya koaverture epuis baoyo nyonso basaderaki année 2021 oti osila basisaki programme na bango te nde tokomi na 2022 badanger eza en permanent mpona bato nyonso wana e bamisusu ta bamoni bakoti na 2022 baresiliaki na bango bakati na bango balie na bango lisusu ye akati nano te aza me parametre ya akomi nango eza parametre oyo ye fo atambola nango te na ndenge ya programme oyo epesamelaki ye akomokangisa bato ndeko ya miso journaliste Ken Piana Peniel wana nyonso wana bainformation nyonso tozala yango parce que message nyonso onga nazoloba yango bapesi ngai yango mona ye awa mpona koka kolobela makambo oyo soki akozala averti ekozala bien akokontinue vi na ye na ndenge esengeli juste mwa yango wana ezalaki mwa eza avertissement oyo okopesa oyo avertissement oyo ngai nazopesa yango wana soki akoyoka so ya koyoka akolanda chemin na ye oyo esala ye ti lelo ndenge azali mais soki azotengama azokende na lubwaku soki alubwaku badanger eza ebele ta mosu mpe kokufa te parceke kotengama yango eza ya mambo ya nzambe to eza kotengama deja ta moto atengami na nzela oyo ya bien ntango akoti na nzela mosusu seke odeborde mais aza na minute mais tokozala na biso moto na moto asala mission oyo bapesa ye ye oyo bapesi yo mosusu yoko mosala mosusu deja obungi parce kuna baloba ndeni mission topesaki yo ye ozosala yango te yoko na mission mosusu deja eza badanger ya permanent yango naye koavertir ye na bao nyonso baza na kati ya bozobenda oyo ya bino kwa bao nyonso bayokaka bayebaka ezalaka mpona ye te me baza ebele ezala bahombe politique ezala bamusicien ezala bapaster misusu mpe ya nzambe bazali kati na biso bazali so bina moyen atanga bango eza te mais juste message kaka kuna ye nango napesa baoyo bakoresilien baoyo bakocontinue danger ezali ntango danger ezali seke mabe ezali mabe ntango ezali ya baloba no salaire du péché c'est la mort okokufa te okokufa te okozwa punition moko oyo compliqué vi na yo ntango mosusu maladie incurable donc bapunition eza mwa ebele oyo epesamaka mais punition na ngai te moto napesa mais est ce que na monde na bino boautorisaka baplainte oyo baoporte oyo badenilesi bamoporte oyo to baplainte te moto nyonso oyo aza na kati ya masolo oyo biso tozali na kati ya clan na monde oyo na biso nde tosalelaka topermetaka te bokangisa moto eza na bafaso ebele oyo yo okopinire motu po acomprendre mabe oyo ye asali ke okende okangisa ye wana eza mpenza autorise te denilesa oyoka yo oui eza message oyo eza mingi particulier te mais eza message en général na bao nyonso baza na kati ya makambo oyo biso tosolobi parce que soki totanga bakombo bozala surpris na yesu akoma kuna nzoka nde biso tokanisa boye moye toloba te eza basecret oyo biso totambola voilà eza basecret oyo batambolaka nango en tout cas toloba mingi te nde tolobali na bino ya une personne qui connaît oyo aye koavertir soki akoyoka yoki soki akoyoka te etumbu ekozela ye kuna place bino bozalaka alors parlons maintenant de vous na mwanda ntango okoli ozwi pouvoir et puis le pouvoir là yo koma osala nango nini bon naza mingi guérisseur natretaka bamaladi ebele epuis baoyo misusu ebele balukaka babonheur akoma na mbongo bamisusu azali azwa mosala te libala eza te balie ebele ya famille
mususu aza na niongo ya bato aza na impossibilité me bayombe na se ye susi ezali ya kofuta me aza na makoki te nde mero ezali baobenga tosalaka barration d'affaire mpo apese motu wana atiko libre leta yoluka mpo réclame biso baluka mosala ezomonana te bamisu mpe aza na mosala me bapoursuite ezali na poste na ye mpona kosécurize mosala na ye okoki kosécurize mpe libala na yo se mobala aza mobulu mingi to mwasi aza mobulu mingi bamaladi ndeti nini oyo tretaka natretaka bamaladi presque nyonso oyo mutu aza nango sida po mwana apesa badetail nyonso eza te mane naoloba basida basida ezali batibere bambasu baparalyse bapc baAVC baAVC basucre bo baso bato ya sucre nini mari de nuit femme de nuit mosusu aza mwasi kitoko me azwa libala te femme de nuit mari de nuit okeka nde eza batraitement eza maladie eza maladie parce que yo moto ozwaka basi bamasque de vieillesse te tofala lelo na femme de mari de nuit yo moto ozwaka basi yango basi bazali so olongoli moto femme de nuit par exemple moi mobile olongoli femme de nuit mwasi ana yo moto ozwaka bango te tosalaka parce que eza mariage oyo ye aye kosala so biso tokata ya mariage wana ye mwasi wana akei oyo akotaki akei nde kote akei tokoki mpe kotindika kote mosusu ake mpe toke balisa ye mpe kote mosusu mpo asoka lisusu epa na yo te donc balisi na moto mosusu ka ya mokili na biso ya mokili na biso te yake kuna mwaya kotelaka su bato eza te okatilia nakati libala wana ese eza makambo mpo osala boye beto mpe retour bon makambo nde tosalaka ngo ntango yo ozosala yango ye moko nano fo ozala protege fo ozala bagarde fou na yo oyo osala pour que oyo ozosala ezongela yo te epuis danger wana eyela yo te parce que toyamba baka ebele omona bayebiso yo sobengana nga nakende wapi yebi mbula nini nakoma wana ntango so mpe bavoka eyaka na butu olali boye bayeli ono tika motu wana motu na biso nini topropose oyo yango oyo bapropose oyo tika bango libre baevolue nde bamesana me biso na pouvoir ya kokata ntango oyeli ngai ke no napesi boye mpo osala boye te wana tolinga yango te bon ngai personnellement naboya yango nalingaka motu amona réalité na likambo oyo aya koluka eno ezalaka no napesa ye boye namoneli oyo te makambo na oloba ozala étranger ozala na Europe ozala na Amérique ozala wapi naza na pouvoir nyonso ya ko porter bino etalika bato na biso po mondele nde naza boye ozala na Europe ozala na Amérique partout ye ozali dans le monde likambo nyonso etungisa yo naza na pouvoir ya kosala yango mpe ya kotraite mais Denis lesi wana oyeleka message ezo za pouvoir mpo ya ozongisa moto azonga mpe na ndenge bolingelaka za bon ndenge avertissement epesami kita ye azwa badisposition soki ye azwi badisposition bien avant te par rapport ya message oyo ntango mosusu ekozala su ngai te ekozala mpe na moto mosusu mpe akoya na message mpe akoya mpe na baimage ebele oyo baimage eza ebele me naza na temps ya kolivre yango te na expose yango bato nyonso batala wana eza masolo ya kati mpe wana etali bino te eza basolo ya kati etali bino te etali biso moko nde tosala lobino na butu olali nga na butu naza olamuka naosala baconjuration na nga naosala baoraison na nga naosala bapratique na nga yo butu ola nga osala mais avant oleka na media boye est ce que earrivaki mpe bokebisa ye nanu boye avant media ezwa ayokaki te baoyo basalaki proche basalaki yango baoyo bazalaki proche basalaka yango nga message oyo naye nango ewuti na monde astral ti omoni nasala effort nakoma eza balanga liboso naleka na media boye do tina ye boye ezaka nde basalaka okide ngai a partir ya bamessage oyo nazwaki
nde basako kirenga tina ya koma ko wewe tina koma ce que maître Nabi hein et arriva déjà retourne dans le babene zake à part ba proposer yo et arriva pena que là il fait ozu frappe mo na butu yo mo ouais force mo il est qui force now bon force et l'équité kasi te oye na place mo zake force ekoleka te mais ntango yo osali likambo oyo eza or batindaki yo baza na droit ya kopinir yo baza na droit ya kobeta yo bamisusu tomona mpe azwi punition mwana mobali me akomaki koregre lokola mobali lokola mwasi abimisama kila nde mwasi arekaka nde ye mpe azwi nyonso eza bapunition yo mpe deozwa punition bapunition ezalaka nango ndeti moko par exemple bapunition ezali bapunition mosusu ezali babeti yo te me bakati yo kaka contact likambo nyonso ekokomela yo oza na moto oza na direction te oyo kosoumettre likambo nini dotikali ni lipala babotoli yo force babotoli yo force pouvoir nyonso babotoli yo yango ata dossier eyeli yo ocontacte direction oyo moye eza te ocontacte mboye moye te dotikali ni lipala otikali kaka oliaka no bambo na ndenge ya lokuta mais pouvoir oyo esengelaki osala oza nango lisusu do ba privé yo activité na yo oyo na bien bo satanda pende zana tango ba contrat na mokili sili okufi okepeli fele osabo satanda na lieu du tourment ndio zano ebike ndio zano ke lieu du tourment ouais déjà problème te déjà ton dimanche nyonso le batu bazali kuna batu bazali jamais besoin nyonso te okende kaka na paradis batu pe ya nani alifelo bazali lokola ngai sona kanga alifelo eza problème te eza monde nde bato nyonso bazo eza monde eza monde yo mpona boya te naboya te naboya yango te eza nzela yo poni wana ngai poni na ngai yo poni na eza swa na ngai moto nalingi kokende na ngai yo kende nokula lokola yo sepeli kuna kende ka ngai nakende ngai parce que na nzela na bokende bomemi mpe bato ebele ko ebele yana kutobebisa yo na bachantre nzambe na bapaster so bina malotanga yo mpe ozala surpris ondima te ke na yesu akoma boye te wana eza baconfidentiel eza basecret oyo bapesa biso okodenonse te ndenge omonakisa biso ndenge aza kokwesa baeglise kopanza bato asakele lisumu te me lisumu te eyaki wana na mwasi ntango adevoile secret oyo nzambe apesaki ya bango mibale ke oyo kotika koloba te ye mwasi aflate ye no force na ngai yana suka place nde lisumu ekotaki place mpe kufa ekotaki me nyonso aza kosala asaki ne lisumu te ka wana ntango secret ka yo bimisi kaka secret pouvoir na yo esili nabo basao bango babango esu te na oyo esengeli kosala okwasi kosala te me ayo opwata ndeko wana mosusu awa me ye mpe secret ne force esili borenouveler mbo azala na temps azala na mwa temps oyo akoki kosese mpe azongi asali bolimbisi nsima nango akontinue seme na ye après mission ozongi nao nazongi nanga nayaka na message esili nakei mo avertissement kaka yango nayaki nango napesa mpo na ye personnellement et puis mpo na bato nyonso en général donc mpo na ye en particulier mpo na bato misusu mpe motuna nano ye azoteya nzambe yesu me bayaki epai na bino na ndenge nini na bible na bango bakoka te bible eza bible mpo oyeba yango fale ozala na pouvoir parce que lelo secret oyo ngai nayebi na bible tamusu yo osimba yango ntongo butu moyo oyebi yango te tosala makambo ebele na bible match mpe awa nazali match ekobeta na Cameroun ngai naza osala match me na bible
mais yo aussi ma Bible wana oyebino mengana yi na uya babenga oni nezate bodi boyesate amba na juga Bible basi na balusikata na sali pe una sala ngo posaka na kata Bible kana kata Bible mais yo za kana ngo oyebina au place aussi bat ba prière monsieur ezali faut autant ngo avant soleil côté et puis le nombre de fois yo autant musu afa osala ngo faut huile d'olive eza faut bouger pe là na ba position pe ezala ka existe tam so za ko vendre musu za ko fuka c'est la pe huile d'olive ah huile d'olive pe ça huile d'olive eza na huile d'olive yo pe ko zo ngo sa ozo pakula na yo mais to bedira kango par rapport ya eloko ngale la sala na huile d'olive na sana pratique bonanga sala na benira ngona pratique oyo sekela kina sala pour répondre ngai na pratique wana maître to comme le sona suka a copier sa message et tout alors tout ce que l'on m'attend pour s'exprimer le lobani lokolo bana batunyo so bazu balandi yo et puis numéro de téléphone na yo opesa ona so luka contacter bon numéro ezali plus 243 plus 243 loba maître plus 243 89 63 69 134 plus 243 bandela plus 243 89 63 69 134 nayebisa bino maître loba na mingi te maître loba ni mingi donc dozo forcer à loba kaka et tout bon maître loba kaka to tikeli yo to tikeli au champ moi 2 minutes pour s'exprimer OK en tout cas elo nanga loba kaka batudio so bazolanda ngai nde na zaboye bozala de cité na yebi ebele baleki bisike belé na ba travers ba émission mais nan ba bénéficiaire o bazoluka te yango opportunité yango yo epesa melibino kana numéro wala ba contacter ngai likamu nyonso yo zala ngo posa isa ba musala isa ba bonheur isa nyonso ka oye compliqué yo na numéro wana o contacter nga pe moyen na lo baba détail mususu wa wezate mususu lekaka na ndenga téléphone ko ba diso ba koyebati juste message ngana pesa yango wana ndenge to siko mona na boye c'est que to mona na ka par contact numéro de téléphone plus 243 89 63 69 134 merci beaucoup maître justement ndena lobaki vraiment ngane na remercier bino maître on a dit que na koki ko joindre bino mais na mon orientation ezalaki vraiment 5 sur 5 tina yeko se retrouver ici ka on a denile sabanga iloko asa mutu message oyo ekotie à comprendre message oyo uti wapi na ayeba message uti wapi. Voilà, ça définit pour aujourd'hui. Merci beaucoup, maître. Vraiment, merci. Merci bien. Il y a des maîtres rouge Théo, il y a des merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini. C'était un message clé pour notre prophète. Voilà, Denis Dessy. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Shebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Après moi, il y aura Cheikh Moukadi. Que Dieu nous protège. Au revoir. Shebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.